Bandeko balandi ya émission na biso basango ya lingala awa na kati ya Alta TV pe na bingumba binene o tozali nango na Canada bazali kotala biso na chaîne ya Omni Television. Tozali kopesa bino mbote mingi mokona lelo oyo tozali lisusu na esengo ya koyambela bino ndeko Benjamin Demba oyo azwamaki awa pe yenga eleki na émission na biso toujours basango ya lingala na ndeko o tozali na ye na kati na émission oyo ko anime pe na kombo ya Gelor Kabengele. Bongo tozali kokoba na masolo yango lisusu kaka kotala makambo etali mboka po ete ngonge koki pona komeka kopesa toli na ba oyo bazwami na Congo ba oyo bazali ba Congolais ba panzani na ba mboka ndenge na ndenge. Makambo ezali mingi na ba réseaux sociaux bilobele ezali mingi koyinana koloba ba point de vue ezali tellement contradictoire toyebite to kela nani to landa nani to sanani toyebite. Mais entre temps mboka ezali kokoba bato bazali kokufa bato bazali kokende na misala bato bazali kobotama bana bazali kokola bao bazali kobota kosala bazali kosala bazali koshome mais il faut vivre et continuer. Congolais a vivre ndenge nini tosololaki mbaleleki na monoko ya ndeko Gelor na ndeko Benjamin awa koloba ete élection ezali nzela te oyo kimie okota na Congo. Ça c'est selon ndeko na biso Demba. Nzela nini oyo kimie okota na Congo eloko nini sengeli to sala po ete Congo na biso ebonga yango to yambi lisusu ndeko na biso bongo na lombangu ndeko na ngai tokokende juste koloba na motuna munene yo omoni ndenge nini mboka oyo Congo ko bonga eloko nini to sala pote ezala malamu. Bon, merci mingi ndeko pona motuna. Omoni likambo ya Congo ezali likambo ya mathématique te que 1 + 1 = 2. Likambo ya Congo ezali likambo moko il faut to ke na ona ba étape belé pona ko résoudre yango. Mais sengeli to bande sika moko parce que ezali malamu ete moto ayeba adversaire na ye po abonga malolenga ko bundisa ye. Soko yebi adversaire na yo te ekozala mabe ekozala pe mobulu mingi boko matali kolo a ring okomona moto mo kastar koleka o Goliath abechoka moko okoyina se. Ebongi oyeba moto ozali ko bunda na ye obonga malolenga ko bundisa ye. Donc moto to ko bunda na ye par rapport ya Congolais ko bunda na nani nana ozolo bawa eloko na ena loba awa ezali eloko o bandeko ebele bazali ko négliger souvent mboka ya Congo to mboka ya Afrique ndenge zana géant muneno azobundisa ngo ezali impérialiste parce que impérialiste depuis ayaka na Congo bien Afrique amoni kita o ezali na kata mabele abotola mabele o na ba Africain bazala so mabele na bango te to telemana ni muke wana ndeko Benjamin parce que même na émission elekaki toyokaki yokoloba ete ba impérialiste sango wana toyebi yango tant tozo bana lokota ya lopoto tozo comprendre ngo mais mama o aza kuna na suka kuna na bandundu o aza na suka na Équateur o aza kuna na Gemena o aza kuna na kotabi koro kuna na inkisi ako comprendre impérialiste nini nani wana impérialiste ezali batu oyo ba mikondi oyo ya mindele oyo batinda batu na bango ba Diego Kao ba Christophe Colomb baya na kati ya mboka ya Afrique oyo bayaki lokola ba découvrir nzoka Congo ezalaka déjà ba missionnaire protestant catholique et consort to pesa ngo ba kombo nyonso bayaki na yango batu wana bayaki na musala ya bato tozo benga mindele mindele batindaki bango po ete baya kotala nini ezali kuna na kati ya mboka wana tango bayeba moni kete nkite ezali mingi babotoli biso mabele nde batu oyo esengeli tokanisa tokolisa bwanya lolenge nini toki kosala contrepoids na bango nde loko na koloba donc bao tokobunda na bango Congolais asengeli abunda na ye ezali bao bazali mindele kasi mindele bazali ebele tofani na mboka mindele awo tozo kende na bamboka na bango tozo sala musala yo ndengo za wana oza na kati na mboka oyo bapesi yo lokumu bapesi yo mikanda bapesi yo musala oza na libota awa oza na mboka mindele bongo yo koyina mundele pona nini
Bon, ngai nalobi ko ina mundele te. Nalobi ko ina mundele te, mais azo bandete biso e photo so fongola misu. Toye ba ete so ito yento sa likampo na mbongwane kota na mboka Congo esengeli toye kola lolenge nini ya kosala contre poids na moto oyo. Parce que exemple typique ezali. Tozali kutu ndengo lobi bien tozali na Canada. Tozali na biso na mindele toza bato toye koya. Mais bakolo mboka oyo bazo benga ba indien. Bakolo mboka oyo ba privilège kutu biso toza ngo na kati ya mboko bango baza na yango te. Toza na kati ya malili ya ba -20, -30, -40 tozofa na ndako chauffage ezali mais bandeko oyo bakolo mboka bazofa na zamba place oyo chauffage ezali te. Ezali pona olakisa kete donc lolenge bazali ko traiter bango ndende pe bazo traiter biso na mabele na biso. Esengeli so tofungola miso na niveau na pona oyeba kete ba vrai adversaire na biso ezali ba oyo bato o baboto biso mabele to bengi ba na monoko wa lokota to bengi bango ete bazali ba impérialiste. Alors mama oyo azali na kati na inkisi oyo azali na gemena oyo azali na menkau kuna tango azoyoka impérialiste kokatisa te ezali membre ya impere ezali mutu oyo ndenge ndeko auti koloba bao bayaki kokonja Congo koya kobanda kozwa baminere na biso kozwa na boumbu bakoko na biso basusu bakata na maboko nde bato wana bazali babana na bango babotami sika nde bao bazali kokamba mokili to benga ba grande puissance boye te so tolobi ba grande puissance bango wana so tolobi ba multinational bango wana bon ndeko na ngai tokobunda na bango ndenge parce que yo benga ngo bitumba tokobunda na bango ndenge nini ndenge tofandi awa boye koto ya bilambo tozolata bango mutu basali mituko tozotambola nango bango bato bazosala biloko nyonso ya nene mino toyebi ezosala na vie bango nde bazosala bon biso tokobunda na bango lolenge nini est-ce que eza bitumba ya makofi ya minduki to ya ndenge nini nakanisi eza bitumba molimo te ezali pe ya makofi te ezali pe ya minduki te parce que bango nde basala ya minduki bango nde baza na mbongo bazali kotepa na biso tozali na eloko ata moko te so tobiki te toke na bango na minduki bakolia na bango biso parce que toyebi biso kosala ata monduki te mais bitumba oyo biso ozali na yango ezali bitumba na benga yango bitumba molimo na ndenge nini bitumba molimo na ndenge akete esengeli tokende bisiko ba détruire biso parce que bango tango baye na système songolo pona ko détruire biso comme ça ba contrôler ka biso lenge bango balingeli ndeko tokozonga na mayele wana oyo bandi nango po tozwa éclaircissement malamu na bandeko bayi kolanda biso topesa bango oyo ezali pole mais tozongela yango sima ya publicité oyo ezali kolanda na kati na émission oyo tolanda bongo publicité tondi bino botondi na bolandi mwana eteni ya publicité tomoni touti kotala oyo batieli biso na régie na ndeko na biso Odon Chibulo asimbi bengunduka ya machine kuna pona kochela biso maito zali kolanda. Alors tozongi bongo na ndeko Benjamin uti kolobete bitumba wana ezali ya mosunite ezali bango basali minduki biso toko kotala na guerre ya minduki te mais olobaki pete za ya molimo te mais mbala moko lobi keza ya molimo ko limbolo ya biso penza bitumbana ndenge ni esengeli totelema liboso ya ba impérialiste ezali ko benga ba impérialiste ouais na koloba bolimbi ezali bitumba molimo te ezali nde bitumba maele ya maele pona koloba malamu ezali bitumba maele parce que bato tango bango baye na système na bango baye ko chabiso maele na bato donc maele na bango te mais to raisonner le lenge o bango balingeli ndelo ko bango bachena mutu na biso siko so to lingi mbongo na ekota ekosenga tokende kotala ba faille place o bango ba imposer biso le lenge songolo ya ko vivre lenge songolo ya ko raisonner to meka correctifier yango parce que le lenge bango ba chebiso le lenge naturel o nzamba ke la biso na yango te donc nde esika pi mbongo na yo bando mona na muke esengeli to banda yango du jour au lendemain changement banda ko ya muke tina ndenge to koma na lolenge we longo bani matondo mwana mboka matondo kasi okoyi kolimbola biso na ba exemple parce que tango zali koloba mayele o bango baye nango c'est vrai que na tango na bitumba soko za obuna na mutu akolinga meme na je na style na ye po alonga yo so oyo ke na style na ye okokipe ko échouer tam supe ko longa na kati ya style na ye mais to lubana no polele pona bandeko na so baye na Congo na moment oyo confusion ezali ebele ndeko d'une manière concrète tango zo lubake to yiba mayele na bango to banda boye to sala ndenge nini ndenge to e place bango babanda oni koloba nini to zonga tango to yeko tambola na manganda
tozonga na mboka toboya minda toboya ndaku tokende na bapai na ba it olingi koloba nini nesika wana ezali pena bongo te tozonga na ndenge tozalaka kotambola na bapai banene te likambo ezali ke esengeli tozonga na bomoto na biso na ndenge kokanisa na ndenge nzambe asala biso c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire que tolonga na basystème oyo baye koimpose biso basystème songolo ndakisa système ya politique. Voilà, politique ezali exemple ya liboso oyo baimpose biso na yango mpona kopouvoir koparvenir kocontrôler biso de plus près. Et en plus de cela ntango batie politique etie division kati na bato tribalisme tozomona ezali euti na eloko mosusu te euti kaka toujours na politique kaka. En réalité, tribalisme euti na sika mosusu te na eloko mosusu te na place ya politique eloko nini oyo ko remplacer politique na ngonga oyo toza nango lelo te ngonga oyo tozali soki tolobi to remplacer na politique ekozali koanjambe betape ebele ezali likambo ya koanjambe betape te mais ezali likambo ya kokende pas à pas c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire que tobana biloko moko préliminaire biloko moko lokola nini biloko préliminaire ezali biloko te tolérance nanu liboso ezala kati na biso parce que moni eloko zoboma biso yali kete congolais azopesa tante azopesa minute te azopesa matoi te na ndeko na ye aloba ayoka ye to ntango ye pa koloba ndeko wana ayoka ye donc ozomona te moto azoloba asisi na idée na ye te moto mosusu asi akati ya interrompre ye normalement mais wana ezali manière ya kovivre ezali toloba éducation mais face ya impérialiste okoki kotia ekoki kozala na litomba moko wana mais na lolenge nini litomba ezali oyo boni aussi longtemps que ndeko azali koparvenir kopesa ntango koyoka moninga te donc makambo nyonso azolinga koloba moninga koyoka ye pe te sikoyo ntango tozoyokana te na maloba ozofroisse amour propre na ngai maloba na ngai esili te or que esengeli tozala bato moko boye tolérant tozala mpe modéré de sorte que ata soki moto azoba likambo oyo ezali ya mabe mepesa ye kaka temps mpona kosepelisa kati na ye mais nsima na yango meka kolakisa mpe na limiemia nyonso na bolingo ete ndeko place oyo olobaki boye ngai nakanisi ezali boye te c'est comme ça que bato bakoki koparvenir kosala eloko moko ya malonga parce que ata na kati ya église baloba ete la foi vient de ce qu'on entend sikoyo soki yo ozali koyoka te okoyoka nini nakopesa exemple typique na bandeko oyo kutu baza na Congo te kobana na biso oyo tozali na nord tokosala mouvement tokosala eloko songolo nyonso tokosala te ata mouvement bacombattant mouvement baactiviste boponika ete biso nde tozali bo toponi moto tel ndazala moto azokamba biso mais bandeko mosusu bakondima te donc problème ezali ya Congo ezali te congolais azali kondima moninga te donc tozali kondimana te alors moyen to parvenir ata kofanda kosolola kobongisa eloko moko boye d'ensemble ezali te c'est que yango wana ezali faiblesse ya bacongolais dans ce sens que soki baimpérialiste baye balingi basala maye balingi kosala yango tomoni uta Congo e Congo na ntango bango baye na mboka c'est-à-dire que soki bazwi moko na biso bautilize ye lâcher ye pa na biso aya asali biso ezali volontaire impérialiste et volontaire biso ba congolais te donc ceux qui ba congolais bazali na koyokana ceux qui bazali na liboke ba wi ko telemela eloko wana tout justement na kanisi peut-être yandeza na sens wala ezali na lolenge wana ezali na lolenge ande lolenge na zolo berete ezali biloko moko de base parce que biloko wana nde ko permettre que te mentalité peut échanger à partir par rapport ya mate ya to éducation auto bando pesa na entre biso na biso ezali ko senga te tozo leader moko boye pa banda ko pesa bato éducation te na minute o tout congolais akoki kozala mopanzi sango ya construction reconstruction donc aussi longtemps que bato bakopesa temps mpona koyoka ye ekosunga mais problème majeur toza nango ezali te mutu azali na temps koyoka mutu mosusu te nous ne sommes pas tolérants tokoki koresume nanu ke eza lokola arme ya liboso bibundeli ya liboso ya kozala nanu na koyokana oyo alobi na yoki ntango nga mpe nazongisi ye ayoki bolingo yango nde opesa biso d'abord force tout justement voilà nde pas liboso parce que sans cela on ne peut rien faire exemple typique na Alexandre ko Gelor mbala sima avec était to bandi combat na émotion ou bien sali combat na émotion ce qu'on a quatre émotions na to meki ko lukana no ba préalable ba fondation biloko de base auto ko travailler na sûreté
alors yango moni que te to sali combat ya émotion wana après quelques mois kaka makambo te koyi ezala pe quand même na moi litomba parce que ceux qui lelo tozolobela quand même à moment Congo ezali pona quand même bato bazaki kosala combat wana te na Belgique kotambola Londres kotambola na ndimité eloko ezalaki bien action ezalaki action moko très kitoko mais malheureusement ebandaki na ba fondation moko ya bien te ezali neti bato baotonga tour de babel baza na idée ya bien babiki te batonga bakoma likolo epa nzambe azali mais sikoyo makanisi na bango bazali koloba liloba moko te bazali mpe na makanisi moko te donc olinga te mire wana efo ekweya nde eloko esalemi na biso ete tozosala combat avec idée ya bien motivation ya malamu mais tozali bato kasi na liloba moko te tozali mpe bato tolingani te ndeti na nini omoni eloko wana ekende epa atango merci ndeko Benjamin nakanisi tokozongela eteni wana mpona kolimbola tozwi quand même eloko ya liboso ezali bolingo epesa biso bomoko nsima to bandenge ya kotelemela impérialiste mais en attendant tolanda nano publicité wana merci tozongi lisusu na plateau na biso awa tozali kokoba na masolo na biso tokomi na eteni oyo ya suka mpona émission ya lelo mpona koyeba ndenge nini tokoki kobongisa Congo ndeko Benjamin oyebisi biso likambo ya bolingo wana eza ya liboso bolingo koyokana parce que na koyokana nde bolingo ekose créer combat ebandaki sans bolingo mnamza na penser na ye waza na modèle bitumba na ye ba combattant bango bakomi bundisa ba oyo abimi bakomi ko bundisa o ezolakisa donc elembo moko kaka ya division na base bon soki to réussi ko sangana na Congo to réussi ko sangana koyokana o alobi to yoki même soka alobi négatif mais to yoki enano po to ya kozongela sima maladi o Congo la komi nango ya kofinga facile to kozongela on émission mususu mais surtout telemi nanu awa ndeko soto yokani esili sima étape mususu nini pona kolonga ba impérialiste na français balobi que l'appétit vient en mangeant donc on devient forgeron c'est en forgeant qu'on devient forgeron na kanisi ete toyebi passe na biso place ezali toyebi adversaire na biso très bien makasi adversaire aza na yango eleki oyo abiso mais eloko moko oyo kosunga biso aleki te action toyiki komene ata oyo bande bazoloba soulèvement populaire bato bakomene soulèvement populaire lorsque bazoloba langage moko bazali na vision moko bazali na objectif moko bazali na raisonnement moko nde bato bakosala soulèvement populaire siko vu le géant oyo tozali na ye comme adversaire na biso soki tokomi déjà na étape ya kose supporter parce que ceux qui se supporter traîtrisme quand na biso kozala te pona on te ndeko na ngare ne na kote ke pona $1000 te na kote pona 1500 te kwa zali ndeko na ngai donc à partir de wana biso nyonso tant to fande sika moko to fande longo toki ko créer idée ya ko sala mouvement moko boye de masse oyo ko permettre que tokende lisu na basible ya mike bakagame bakanambe banini te o bate toke pena basible pena oyo elongo bani totebi bana lolenge oyo bon cible nini nazopesa ndakisa kokende na maison blanche koende kobuka kuna bon tozokende na maison blanche kobuka te omoni tant tozosala bamarche awa tokende liboso zonga nsima Kabila dégage ba impérialiste bazoseka biso na lolenge balobi omoni bato donc ils n'ont encore rien absolument rien compris ba marche no se salemi et bouger bango ata mukete parce que bouger bango te parce que te ata ko bouger d'une manière globale te mais quand même ko zonga moi sima na ba action musu ba kokai ko zoa total même Kabila azonga ki pe moi sima na makambo belé par exemple mais bon totali na 2016 ou 2015 na 19-20 janvier ngala zaki na kishasa période wana concession ngai ko change mais ba marché ko tambola batu et donc c'est quand même c'est marché ngolo ba sala ke lokote bon vraiment omoni likamo na lobi azali kete mundela biso système wana nga politique na démocratie na ba marche ezali na kati ya système wana on ne peut rien faire aussi longtemps et tozali toujours kati na système wana mondele ya ba marche parce que ba gilet jaune so na ba gilet bleu na France ba sali ba marche est-ce que bazui gain de cause na kati ba marche na bango on a déjà compris awa to sala ba marche ya ko soutenir likambo ya nani ya ba indien to sala yango esali mpe Canada mobimba na kati ya Mali makasi mais qu'est-ce qui s'est fait eloko ata moko esali mide mais pas toujours papa Benjamin lelo oyoyo mutu mundu na États-Unis akomi même tiko comme président parce que batu batambolaka bon wana ngana zote meloko mo ezali kaka te il n'y a rien qui peut venir
il y a différence quand c'est un système mondial aussi on peut utiliser toujours ba technique nae marche dans technique à mondial la minute au papa Benjamin tous à la concis parce que bandeko bazolanda biso na Congo but ya émission ezali to profiter ko pesa toli ko enseigner un peu sur la démocratie to soki oboyi démocratie lo lenge moko boye ko remplacer modèle to ba impérialiste ba enango mais qu'est-ce que tu donnes au peuple nasima marche te parce que nauki aolo ba ipe likambu ya soki bat ba ko yokana ba yo sala soulèvement populaire na été so soulèvement populaire nde yango to se soulever contre qui na minute oyoyo il faut qu'on cible mutango d'abord le baïke to landa Kagame te donc to landa pe ba obaza na Congo te to landa impérialiste to se soulever na bango donc soulèvement populaire to kine ko soulever ya on a le but to kine panza maison blanche tonine mais pe ça ba congolais et loko moko concis na minute oyo et loko ni esengeli ba congolais ba sala po ba bima na système wana parce que on vit de ce système to longwana ndenge nini to vaincre ngo ndenge nini ba omoni ngala olobater olenge moko boye poete ezalaka ndeko na lobaki bien baziango bachango na tiroir te ngala kolinga tokene alikambo étape par étape avant to makambo susu ebele et ko senga na te tout le monde a déjà ba fruit ya kete tolérance entre biso support entre biso changement mentalité on a pena et comme il manifeste quand c'est na ba congolais c'est ainsi que on peut parler d'autres choses parce que c'est la minute to lobiango to lobanga tu muto a prêcher dans le désert et ko permettre absolument à rien mais tout banana en likambo oyo il y a ko constituer pena donc entente entre biso tous à la tolérant tous à la patient tous à la modéré donc et le qu'on est kosunga biso très mingi avant de na makamususu parce que makamususu koloba zaka makamoko action moko d'ensemble action moko de masse peu importe le lenge ko salima ta sur le monde populaire et ko salima mais liboso ya nyonso et sengeli na no biloko préliminaire et c'est ma liboso nakanisi toko zonga lisusu makambo ebele ezali ya koloba ngonga na biso ekomi mokuse pour quand même siko tozotala ete il y a un président en place bao bandimi bazali bao baboyi bazali mais vie eza continuer bao balai ko okende Congo te lelo bakomoni ata makolo na Congo est-ce que eza positif est-ce que c'est bien accueilli tokosololaka ba détail wana nyonso tout sima mais but na biso mingi ezali te congolais azali ko vivre au quotidien asala nini outi koloba ete eloko liboso nga na sepeli na yano na yo eloko liboso ezali koyoka na bolingo nanu sans tant na bolingo on peut faire mieux on peut réfléchir mieux mais sikoyo ndenge ni to ko kota bolingo parce que ezali te ndenge to ko kota bolingo na Congo la minute oza na minute moko tinde bon bolingo kota na Congo ezali ka ndenge ezali likambo éducation. Dès que ça ne revient pas à un dirigeant, à un pasteur, à qui que ce soit. Ezali motu congolais nyonso. Oazali na souci était mbongo nekota na Congo. Bolingo na ye il faut prêcher ngo partout ici kazali. Il faut yemo na laksana no azalana exemplaire ya bolingo wana pour être prêcher ngo pepa na batu mususu. Pour lilo banzambe bien sûr était donc bakoye ba moto na nzambe à partir ba fruit azali na yango. Donc yomo ko mtozo te ya bolingo, il faut yomo ko laksa bolingo yango, ndo sa bandeko mususu balenga na pe entre bango na bango. Donc c'est comme ça. Ezali devoir repesa na congolais nyonso était toté ya bolingo et puis to vivre bolingo entre biso. Merci mingi ndeko Benjamin nakanisi bandeko balandi na biso boyoki na bokebi nyonso ebimi na kati awa tolobi mwa mingi kasi liloba ezali be moko bolingo na kati na ba congolais tokolisa nanu bolingo tolongola nanu koyinana tolongola nanu kobomana tolongola nanu mutu azwi nguya ya kozwa lisheti pena molai akabakata ya lisheti ko baba muninga na mutu somote makile ezali kobima mutu azosepela euti wapi tobana na bolingo kofinga na kati na réseaux sociaux ekomi ya kosakana te on dirait tozui ba diplôme ya kofinga tolongola nanu eloko wana tolongola koyinana tozala na bomoko soki tokomi na bomoko nde mayele kopesa mena biso pona oyeba étape nini oyo tokolanda yango oyo ezalaki maloba ndeko Benjamin apesi biso toli oyo tolobaka toli ya pete nzambe apambola bino epai ezwami bino na kosilisa émission to ko senga ete bolanda biso na étape mususu ayiko ya poto continuer suite na yango toujours na ndeko na biso Benjamin Demba o azali moko ya bakambi na kati na communauté congolaise awa na Edmonton na mboka Canada ngai wa bino René Versa Chibula na pesi bino botondi pona bolande na bino tokutani mbala sima na chaîne na biso Alta TV na émission na biso basango ya lingala o ezali ko talema bisika no na Canada na chaîne ya Omni Télévision. Au revoir.